bungisa na yo mutuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo bilei, bungisa na yo, mais ko bungisa te makanisi pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala ya bato. Ata konzambe o akira likolo na se o dozali komona biyede tozali na ngona mokili ebandaki kaka na makanisi. Na bino pe bandeko bozali kolanda biso na ba télévision na bino na bandako na bino ya kitoko po boko matérialiser biye biso wana bo bandaki kaka na makanisi. Nini esengeli na sala pona soma télévision, nini esengeli na sala pona soma lopango, nini esengeli na sala pona soma boye na boye, nyonso ebandaka kaka na makanisi. Elingi koloba ete makanisi ezali maye ya motuya na kozala ya moto. Moto abungisi makanisi na ye akomaka bongo moto ya liboma o azangi tina liboso ya bato. Tala tina oyo émission oyo ekelama na tina ya kozongisa makanisi na biso na nzela. Mbote pe matondo mingi na bino ba ibozo lisusu libako ya kolanda biso na vuva mu télévision na nzela émission makanisi ya bato. Na émission makanisi ya bato ndenge toyebisaka bino tango nyonso tobengisaka bato. Pamba te moto nyonso na kati ya mokili azangaka te makanisi ya kopesa to pe ya koyamba. Tala tina o tobengisaka bato po bakumbela biso makanisi ya kitoko na tina ya korenouveler ba conscience na biso na tina tozwa makanisi ya kitoko po sunga biso totombola mboka na biso RDC po na nini te continent na biso Afrika. Matondo mingi lelo tozali biso moko te, lelo tozali bongo na babiangami na biso mibale. Tozali bongo na papa Lisolo, tozali bongo pe na papa Lexis. Mbote na bino babiangami na biso. Papa Lisolo toyebi te biso tosuki kaka na kombo, mais soki maye mosusu ezali ya kotalisa par rapport au bino bozali na mosala bosalaka bandeko bazali kolanda biso bakope koyeba papa Lisolo aza nani asalaka nini en dehors ya présentation ya kombo au totalise pa ya bandeko. Bon na sepeli mingi na maimaso uti koloba tozali bato oyo tozali toujours pona koyeba kopesa kimia na jeunesse na biso ya lobi, c'est-à-dire koencadrer ba jeune pe kolakisa bango nzela oyo esengeli pona développement ya mboka na biso, parce que mboka ekomi kokende na mobulu mingi. Ngai kombo na ngai babengaka nga mingi papa Lisolo, nazali moko ya administre na commune na biso ya Selembao, naza koencadrer ba jeune mingi na kati ya commune na biso ya Selembao. Kombo na nga Lisolo nasir na ye pasi bobengisi ngai. Matondo mingi bandeko balandi papa Lisolo encadreur ya bilenga azali pe moko administrateur na kati ya commune ya Selembao. Tokei bongo na papa Lexis mbote na bino lisusu mbote na botalisa bandeko bino bozali na profondeur to na mozindo tango mosu bandeko boza pa na posa ya kopusa na pembeni na bino kolanda mai o bino bokotalisa bango. En tout cas na sepeli mingi pona l'émission ya lelo nga na bengami bongo na kombo ya Ana Mokonzi Lexus oyo communément ebele bayebi nga Lexus Pro, voilà, étant réalisateur cinéaste, voilà, et naza pe encadré ya ba jeune na quartier nanga na niveau ya commune na biso ya Selembao sud vers Mongafula. Donc voilà, donc naza na kati ya conseil local ya jeunesse na comité, je suis le vice-président du conseil local, entre autres le chef de rue de mon avenue Volcan, et puis tout ça toujours dans rapport au tout apporté pour la bien-être et la population la biso communauté, entre autres nanu jeunesse la biso la communauté. Matondo mingi papa Lexis bazali cinéaste, bazali réalisateur, bazali pe moko encadreur na kati ya commune ya Selembao, azali pe administrateur na kati ya commune ya Selembao, pe chef ya veni Volcan kaka na kati ya commune ya Selembao na quartier Ngapani. Solo bandeko balandi elongo na bango nde tokolekisa bongo bia minute na biso pona kosolola na bango thème o tokolobela mokolo malelo phénomène masanga ya makasi na babalabala mingi na kati ya ville province ya Kinshasa. Lelo soki botamboli na ba commune nyonso na ndimi te koyi koleka deux avenues sans que okuta mwa ba masanga moko ya pembe, ya orange, ya vert, ya rouge na talo ya C. Donc lelo moto koyi kozalaka na 200 francs, 300 francs, 500 francs. Amélie masanga oyo pe commissaire na itamoko azali lisusu komiye bate lokola bango bazali parmi ba cadre ya ba jeune bazali parmi ba o baza
pene ya bato na tina ya kosunga mpe kolamusa makanisi na bango nde na tina ena tosepelaki bongo kosolola na bango mpo bakontribue na kati ya makanisi mpo na bolamu ya mboka na biso mpo na nini te mpo na bolamu ya kontinent na biso Afrika. Papa Lisolo, phénomène masanga ya makasi makanisi na bino koki kozala vraiment nini par rapport ya phénomène wana? Mpo na ngai makanisi na ngai na oyo etali masanga ya makasi, premièrement na koloba na biso bilenge ba jeune eloko tobosanaka mpe tozangaka koyeba ke masanga wana ezalaka par rapport ya nécessité besoin ou soit posa oyo biso toza na yango kati na biso. Mais phénomène ya lelo masanga wana ekomi lokola mwa prestige moko, ekomi lokola mwa eloko moko oyo ba jeune bazokomona yango ya eloko ya motuya kati na bango. Or ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le sens que masanga wana tango biso toza kokola toyebaki ke balobi un peu d'alcool pour la santé. Mais lelo ezalaka susu pour la santé te. Et comment nango kaka moto ayoki kaka prestige kaka mili. Or tango ya azoko mela azoko yeba ke eloko nini yango ezoko memela esima. C'est ça eloko ezoko pesa biso bobangi. Eloko ezoko pesa biso pasi. Yango moni lelo to telemi ona koyeba na koexpliquer na population na biso ke masanga wana makanisi oyo ekoti na kati ya ba jeune ezali makanisi ya malamu te. Tozongela ebandeli na biso ndenge ezalaki ifo kosala keloko par rapport ya oyo ezali ya motuya. Lelo masanga okokende na place moko boye kokuta moto atie mesa na ye alobi azokoteka unité. Unité ezali malamu mpona bato bazwa moyen ya kosolola. Me na nsima wana soko opusani okei makasi okomona ntango mosusu azoteka unité te. Me atondisi babidon, atondisi milangi. Yango nde ezokosala ke bajene na biso lelo bakoma kobima libanda. O biso toza na besoin jeunesse na biso azala moto aza utile na société. A apporter quelque chose pour la contribution ya mboka na ye. Lelo soko tali na bamboka ya bapaya. Même soki tozi gouvernement o ya biso. Soko tali majorité eza ba jeune. Ba jeune wana balekaki na nzela nini pona lelo bakoma kokamba biso. Ezalaki na nzela ya ba wikite. La plupart ya ba jeune bazo kokamba biso batangi ba classe, bavandi na ba bisika ya malamu pe bazwi ba orientation ya malamu. Ce n'est pas na sima ya kumelaka bimela oyo baza kotiela biso yango na babido ba couleur kilikili nde tokozwa oyo ezali bolamu na biso. Yango moni ngai na yaki lelo ipale na beta mwa sete moke na mwa likambo wana. Yango bayaki lelo ko babeta mwa sete na likambo na pamba te balobi ke soko tali mikili ya bapaya bilenge na bango bazali ko contribuer même lelo na administration ya mboka na biso ba ministre majorité bazali bongo bilenge mais po bakoma na bisiko bazali bakotaki te na nzela ya masanga babi batangaki bakelasi. Mais lelo phénomène o etungisi fuma Papa Lisolo babi ke lelo bayaki po babeta bongo sete na mai ena papa n'existe. Phénomène masanga makanisi na bino ekoki kozala nini par rapport ya phénomène wa? En tout cas ndenge notable Lisolo auti koloba eza likambo moko ezosala mwa pasi na motema ya komona place jeunesse na biso lelo aza kosoriente soki totali na mikolo mile kaka makambo wana toyebaka yango vraiment te. Mais na botali lelo ndenge tozokende tozomituna mituna eza nini oyo ezomemela vague wana boye koleka. Jeunesse ya lelo la plupart de jeunes ndenge Papa Lisolo auti koloba alcool ezali eloko oyo bamelaka yango quotidiennement te. Eza eloko moko ezaka ya circonstance en fait. Yango komona soko okende na ba hôpitaux ebele lelo okende kokuta ba jeune ebele bakomi na problème ba foie. Ebele bakomi na problème ba foie bazobela ba cirrhose de foie lelo pona que au lieu aluka nanu abanda koluka bilei ye akolamuka 6h du matin okende kokuta ye na mwanganda wana ya zododo na bango bamelaka
estomac na ye eza nano eloko na kati te baninga babandaka nanu na petit déjeuner soki petit déjeuner eza te banda ata na mwa fufu elalaki estomac ezwa nano eloko ya kobanda nde nanu na masanga makasi. Alors masanga wana ya makasi ezomema baproblème ebele ya ebele na jeunesse na biso. Alors eloko wana ezosala pasi ya komona lelo ndenge jeunesse yango komi kokoma. Alors oyo bosenga na nga mingi ezalaka plus ya conscience. Il faut tozala na jeunesse moko conscience oyo azoyeba quelles sont prérogatives, parce que avenir ya mboka na biso ya lobby ezali ne jeunesse. Soki nazongi mingi na kala na interview moko ya papa na biso tabule ya salaka alobaka yango alobi jeunesse ndezali espoir ya mboka na biso lobby. Alors asengaka na jeunesse tomipesa mingi na koyekola, tomipesa mingi na kelasi oyo ozwi mwa makoki te ke baparent baza na makoki mingi to kende université ou kende kelasi ya mundele lukata ne fiske oyekola métier. Lelo ba centre ya métier ezali ebele. Lelo bato bazo construire vie na bango akomi pe patron munene mais atangaki université te akendaka kelasi te mais ayekolaka métier wana ekosala nini lelo lobi ekorendre utile na société. Bato bako respecte yo mpona oyo yo ozali nini oyebi kosala yango nde kosala ke lobi osorganize oconstruire vie na yo et puis okomema apport na yo na développement, parce que apport na développement ezalaka administration te, c'est pas sur le plan administratif. Nde bato bakanisaka il faut katokende kotanga comptabilité, il faut katokende kotanga mathématique, il faut katokende kotanga électricité na ISTA na non. Okoki mpe kokende kosala apprentissage na centre professionnel. Lelo toza mpe na ba ONG oyo ke oza na makoki te ya kofuta minerval ba ONG za lelo oyo ezo encadrer ba jeune ezo former bango na métier ofele sans que ofuta 1 franc ezali. Papa Alexis Bogarde maloba tozaka pai na bino namoni bolobi mingi bolobi ke banekolo conseiller ki mingi baleki à l'occurrence bolobi papa Tabulin babaiki elenge ndaza ibike ya lobby batindaki mingi belenge na mosala. Mais nini ezosala lelo bilenge na biso bamipesa mingi na vie wana ya masanga oyo kaka bilenge te no banzi eza pe na bakulutu kama to tambola babalabala komona pe kulutu sa pusani mais yepe na zaka na kati ya phénomène wana ya komela bongo masanga ya makasi. Nini vraiment ezosala bato bamipesa na phénomène wana ya masanga nini ezosala ndeko malela omoni na koloba mwa musika mingi lelo bato bakomi kokanisa on dirait que soki ozali na likambo moko ezotungisa yo donc kisi nango ekomi alcool. Donc alcool est remplacé aspirine na traitement ya ba problème. Mais non, tika na biso yango ke soki moto tamboli na makanisi ya bongo omi boni po alcool erésoudaka eloko te po ekotia yo na inconscience. Alcool ememaka nini inconscience omoni okomi inconscient ozo de soute nini oyo kosala acte nini oyo oki kosala. Alors likambo oyo ebane kotungisa yo kokanisa te ke leki po résoudre no yango te omi komisi inconscient okosala esu bambeba moko na nsima ya inconscience oyo ekobakisa su likambo na likolo na likambo. Donc ere okozonga na eta babengaka lucide ere alcool ekosilo na nzoto okokuta makambo oyo ya liboso aza voisin ozwi su bavoisin mosusu baoyo créaki bango après inconscience. Oui. Voyez, alors ce qui fait que eloko wana ndenge oti koloba na ba responsable lelo bakomi na yo okotuna muninga mena zomona yo nini boye muninga tika na mela makambo eleki nga me makambo eleki yo me alcool eza remède à makambo te. Alcool eza remède à makambo te. Alors mingi eloko oyo ekoti kotinda bato eza motifo na lobi wana o bato bazo ignorer rôle ya alcool bango bakomi kosalela yango comme automédication ya basusi. Deuxième point lisusu mpe ezali oyo nga na koloba ngo lelo
Bo excusez nga terme wana bandeko na biso ezali absence ya l'état na point wana. Bon, anticiper que de motourner la biso mais lokola kozaka na maloba. Voilà, eza absence ya l'état na point wana parce que biso totamboli quand même na mwa bamboka mosusu libanda ya RDC. On a koyebisa yo ke okoki ko exposer alcool na balabala te. Okoki ko exposer alcool na lieu public te. Soko za kosa komela alcool na okomela yango na kati ya ndako na yo. Mais na bokamwi mingi na mboka na biso tomona yango komona na voie publique batu batondi si milangi na mesa. On dirait mutu moko azo fêter anniversaire mais ça n'a rien à voir na fête. Ça n'a rien à voir na fête. Papa Lisolo kolanda maloba ndeko l'existe atomboli awa lobi ke esengeli babilenge bazala conscient pona bolamu ya mboka na bango. Pamba te masanga ozo mela kaka bilenge te bazalaka na développement ya mboka mais na bakulutu pe lisusu bazala pona ko orienter bilenge po babilenge bakoya na mbeba te. Sikoyo l'état na biso aussi nota yebi ke jeunesse to bato esengeli bazala conscient po bazala appui ya ba dirigeant na biso po tozo mona lelo phénomène mingi zo lekana kata mboka na biso. Dernièrement awa gouverneur ya ville ya Kinshasa auto lancer opération bofeto mais eza na difficulté ya kokokisama tango mosusu po bato baza vraiment conscient ya comprendre que propriété ni makanini. Or tango mosusu parmi ba cause zo mima conscience ko na te masangeza na kati par ya responsabilité ya l'état eza nini na phénomène ya ça. Bon nako koloba mwa muke na oyo ndeko auti koloba awa phénomène oyo nasi omonaki mwa muke na sekaki me koseka wana eza na pasi na motema ebele bakanisaka soki akomi na état ya inconscience c'est que oyo esengelaki na ye asala et disparaître eza lokola moto aza na kati ya hôpital babeti etonga oyo tobengaka anesthésie babeti anesthésie locale akei ebobi nzoto ekei ntango basali ye opération wana yakanisi pasi esili mpona libela mais ntango anesthésie ekosila pasi wana douleur ezongi eza lokola kaka phénomène oyo ya alcool moto azokomela alobi kete makambo eleki mingi tika namela alcool nabosana okobosana wana ce n'est pas que à résoudre problème wana kaka ndenge ndeko alobi problème wana evandi eza kozela ye esengeli na biso na bakulutu na bilenge tozwa conscience ya koyeba ke likambo soki ezali ipo koyeba kotraite yango. C'est ça le problème. Par ya responsabilité à gouvernement ndenge outi koloba gouvernement azali papa na kati ya ndako omoni euti koleka mikolo yo baboti na biso bayebaki na kobungisa oyo ezali pouvoir na bango pona nini parce que quand il tenu à souffrance quand il tenu à ba difficulté bakomi kotika même eloko nyonso tu esalama na kati ya ndako mwana ya mwasi aza elenge abimi ake koluka mobali lokola tango azonga akakutanaka na mama apesaka mbongo ya wenze be akutanaka na papa apesaka ye mbongo asomba mwa molangi papa akomisi lokola préféré na ye donc apesi ye déjà ouverture ya kosala bamabe mabe wana baretombe na yango kaka ye papa akokoma lisusu na difficulté makasi y compris na société. Voilà eza lokola phénomène oyo gouvernement yene moto aza responsable ya koyeba na kotia bato na nzela. Kotia bato na nzela c'est-à-dire moto ntango biso toza kotanga classe na cours oyo ya civisme tozalaki baza kolakisa bino ndenge nini esengeli na bino bo vivre dans l'ensemble dans la kati ya société po koyeba korespecte bato po koyeba kotambola boye mpona nini parce que gouvernement na époque wana azwaki makambo na maboko toyebaki meme na baarmoirie bestification na yango toyebaki meme na koyeba basalutation wana ce n'est pas na kelasi nde bayebisaki biso salutation. L'état ye moko d'abord ayebaki d'abord kotia makambo na nzela eza lokola phénomène oyo eza phénomène to tozo komona yango mukie mais source nde etondisaka
océan. Source kaka obino bozomona ezobima ndambu okoki kozwa tono ya mayo tie pone tonde ko ekozwa un mois. Mais kaka yango wana source wana nde tondisa océan. Kaka source wana nde tondisa fleuve na biso. Kaka source wana nde tondisi ba rivière. Kaka source wana c'est-à-dire na makambo oya mikie nde makambo ya minene ebotama. Yoko kanisa lokola jeune wana azwi mwa mulangi moko ya muke ya whisky. Soki aza na maîtrise te na baner na ye ya ko supporter alcool wana akokende ko boma ba. Akokende ko sala babisala sala. Akokende ko linga baba biloko o babengi système ko eto komi na yango lelo ezali ya ba violence faite à la femme et aux enfants. C'est dit à quoi? C'est dit à l'alcool. Parce que mutu soki ameli etindaka ye na ba sentiment moko boye oyo ke mutu akoka ko maîtriser yango te. Mais kaka na mwa mulangi muke o baza koteka 200 francs. Nde poussé ye ke mboka ebeba. La vie soko zola na ngai. Donc babiloko wana ezali vraiment na charge ya gouvernement. Azwa ba mesure moko ya encadrement ya ayeba kotia yango pona tozongela nazoloba be tozongela kibomoto na biso oyo tobungisi yango tango molai matondo mingi bandeko balandi tozongela kibomoto na biso tobungisi tango molai papa pesi lisese moko awa eza monene pe motu ya makasa lobi poto mona océan na monene nango poto mona bibale na monene nango oyo alimataka ebale pe koma monene bongo ezali ba source lelo ndenge ba soulever aba lobi ke masanga na ba coin mais ba conséquence nango ezali vraiment néfaste na kati ya mboka na biso lelo phénomène violence kuluna ndenge papa yo toloba awa atuka to moni ke eza na ba danger ya makasi papa l'existe mutuna wana yebi bino pe kaka par ya responsabilité d'état pour to moni ke bino bolobi ko d'accord administratif vous allez pe moko ya chef ya balabala ya volcan vous allez pe administrateur na kati ya commune ya Selembao bino etaki moko administrateur na kati ya commune ya Selembao tolaki pe bandeko bala tokoluka pe bugumesa commune ya Selembao pamba te oyo ezali 4e numéro tosali par rapport ya thème oyo tokoluka pe bango etaki papa ya commune ya Selembao pona nini te bugumesa commune ya Makala ya Monga Fula tosola na par rapport ya thème oyo apport na bino po bino kozali moko ya corps ya bayi bozali kokamba par na bino ya responsabilité ezali vraiment ndeko na motuno kini ngai na kolobango boye na responsabilité ezokozongela biso c'est jour au jour na betaka sete na eloko wana parce que toza na charge ya koencadrer ba jeune mais encadrement ça veut dire quoi nakuti yo na likambo oyo namoni ke likambo oyo ndeko azosala ekomema ye na mabunga ekodésoriente ye ekomema ye abuka mibeko ya leta nini nga na kosala nakomema yo na bosomi natalisa yo ketala nzela ya malamu ya kolanda yango oyo tala oza na avenir tala soki otangi kelasi tala soki oyekoli tala okokoma boye oyo ozo envier eza magie te ezali nde kaka evre bosali mutu asalaki nde akomaki bongo alors yo mpe soki omite kaka na mosala omite na koyekola lobi yo mpo kozala bongo mutuka wana ezala magie to kosomba ngo elambo kosomba ndako wana kosomba kotonga ngo na nzela kaka moko soki otamboli boalima mosala na biso ezali koencadre kooriente alors tozokutana na devant jeunesse rebelle jeunesse rebelle azali jeunesse oyo aboya toli nde omoni baoyo balingi amona moninga alata sapato ya malamu te ye fazwa yango na makasi amona moninga aza na mwa telefone ya malonga te ye fazwa yango na makasi nde oyo tobengi lelo oyo phénomène koluna. Ce sont des rebelles, c'est une rébellion en arme blanche. Parce que mutu akomi na baposa excessif
Alors, au lieu que na voix oyo batu ba salaka po bazwa. Ye alingi batu bazwela ye yes kwa yanda botola. Alors na point wana net na côté oyo motuno tuninga na avenir nanga nazali chef de Rio yo vraiment na bundaka nango makasi. Et puis la place on a coûté là qui a venu na place on a venu na ngeza sikoyo. En tout cas, on va soulager mes amis. Même qui a publicité la vidéo, mais après on va pas la non, dans le sens que tu es qui malade moi zali. Oui, et pour ça la mission est la net. On a expliqué voilà. On a expliqué pour na nini. Na za mundu kita. Na za na mbelika, na za na machete, na za soda te. Mais na lobaka yango na kozala chef ya étiquette te. Le chef est serviteur. Chef aza mutalolendo te. Et là on a confusion batu bazo comment lelo soki mbebe zokota na ba communauté za pona nini. Batu ba komi ko za pouvoir lokole komi titre d'honneur ya lolendo. Non. Lokola mo prestige. Lolendo, ya quoi lolendo. Oh, le chef est serviteur. Le chef aza on a pour se sacrifier pour la communauté. Pour quitter na terrain, voilà la réalité pour voilà. Alors, et là quand ngai na mekaka na moi pour ça na habiter. Au lieu ya koyoka lisolo, ngana linga moko nanu na palpaka réalité. Donc là ça la sur terrain. Oyo na sala ka ronde ya veni nanga chaque 23h minuit, il faut na banda na coin ya likolo ti na coin ya C. Na lukana yeba qu'est-ce qui se passe na ba heure wana. Moi des trois habitants on a recoutera na ya zokita. Il faut na solola na ye. Ah, au monde a ndenge nini au viraka pas l'existe en tout cas télévision za lingo na oui. Donc na chuter na. Donc on a boloba nini. Er na ye ko comprendre na ye ko so ba élément nyonso. J'ai compris que nous avons des jeunes qu'on appelle des jeunes rebelles. Oyo bango balobi ka di l'état longwa ayo longwa. Mais qu'est-ce qu'on fait toujours? Tout ça, papa approche. Il y a comme on a bango, il y a comme on talisa bango. Mais responsabilité de base, les amis, papa du solo au tel source. Papa na maman oyo babota ki na ndenge ya ndako. Parce que on se sala, biso to sala eza lokwa neti, to sala approche moko secondaire. Mais il y a d'abord la source, il faut bango pe. Non, seconde seulement. Mais bango il faut na baba na ko éduquer bana na ndako. Et l'obité papa lokola Moussa les ate. Il faut contrôler sous tes que non, surtout qui avant papa là, il faut contrôler ma porte nyonso. Maintenant mingi papa l'existe, il n'a pas de solo en tout cas. Kola na mambalobi awa na moni et la musi le susu makanisi na biso pe mutu na moko côté li biso. Balobi li mingi source. Mais sur le tali vraiment na limité masanga wana esala makana bandako. Na limité papa li solo sala masanga wana na ndako na ye. Na limité papa l'existe sala masanga wana na ndako na ye. Et ça les sika moko masanga na we witaka. Qui est derrière ya phénomène wana lelo masanga koma eloko pamba na kati ya mboka na biso qui est derrière tout ça. Bon, na koloba moi monsieur parce que omoni tango tozo koloba makambo oyo ezo sala passe pour na nini parce que lobi na biso ekoma hypothéqué na sens nini lelo biso tozi moi chance moke parce que bato bazwaki chance mingi ezali bapapa na biso bakolaki na moi baencadrement mingi malamu biso toye kozwa moi moke na ndenge makambo yango ezalaki kopusana. Mais ce qui est vrai oyo ndeko auti koloba tosalaka moi effort ya koyeba kobenda moi bagene kopusana na bango de sorte totalisa bango eloko nini esengeli na bango basala totalisa bango lobi na bango esengeli ezala ndenge nini. Mais tout le monde a pas de difficulté, mais difficulté ezali nini. Au moins la plupart ya ba jeunes oyo ba utaka na sima ya ba makambo totangi ya ba kwiti ya masanga. So ezali thème na biso voilà. Langage na ye ezalaka toujours incontrôlé.
po esi ameli aza na inconscience ntango tozo koloba awa tozo kobeta sete parce que eza eloko moko très capital même mpo na développement ya mboka. yango mo tobeke thème oyo tokoaborde yango omoni na kati ya ndako mona kati ya ndako ntango toza kokola papa na papa ayebaki mwana na mwana lolenge nini ye azali oyo asekisaka oyo azalaka boye soki napesi ye calcul boye akorépondre nga correctement mais lelo ce n'est pas l'exemple eza lisusu bongo te donc tokota na kati ya confusion totale baoyo baza malamu tellement komi komela akomi kaka lokola oyo asekisaka makambo ye azokoloba na oyo mosusu wana ezokokende kaka ndenge moko nani abombami nsima ya nyonso wana voilà nti na biso ezali peke toyeba parce que eza na charge na biso te charge eza ya gouvernement donc gouvernement abombami nsima ya phénomène oyo te nalobi te ke gouvernement abombani gouvernement il est censé ya koyeba nani abombani parce que ye nde moto azali papa te eza lokola na kati ya ndako moto akoti alingi asala bino mabe moto ya liboso akodetecte ezali nani papa te papa nde akoyebaka te oyo aza étranger oyo azali na baorgane nyonso basi aza na makambo nyonso tu na maboko na ye ayebi ke ndako na ngai nafungolaka yango na 7 heures mopaya oyo akoya liboso aza na famille nango mpe aza na famille nanga te yo nde moto alakisaka na bana ke oyo noko na bino mpo na mwana koma mesure ya koaproche eza lokola biso gouvernement nde il est censé ya koyeba nyonso biso tolobi teke eza gouvernement mais ezali nde tâche na ye fo asalaka asunga mpe biso oyo tozali population na ye oyo namoni voma etungisi makanisi na bino normal fo boza mpe baparent bozobota bana ke tozokoloba ndenge wana parce tolingi te biso mpe na bisika oyo biso tozali tozala lokola neti na mwa difficulté wana makasi environnement mpe influence wana cause éducation ya malamu mabimi akute na aloba yango toujours l'homme n'est bon de la société société yango eza nini environnement zola société eza environnement yango biso tolingi te ke tovanda na environnement oyo ezali malsain tovanda na environnement oyo ezali propre mpo na mboka na biso ezala propre mpo na makambo na biso ya mboka ekende proprement zokola ekosunga mpe gouvernement ekosunga mpe bana soki kimia ebandi nanu na makambo wana eza lokola neti tozokoluka tokende liboso me tokokende liboso yango na nsima ya kwiti te mpona tokende liboso lelo bakonzi basali effort soki olandi papa mokonzi awuti koyamba mokonzi ya mboka Turquie c'est pour la première fois c'est pour la première parce que bakomi komona ke mboka na biso déjà ekomi kozwa conscience mais conscience wana il faut ekbanda nano na se oyo wana eza ya likolo c'est bien mais oyo ya se eza mpe na baresponsable lokola bapapa lokola bayaya lokola banoko lokola bamama na kati ya libota na kati ya libota soki tobandi ebimi na veni ndenge ndeko lebisi azokoencadre avec ngai nakoloba bolamu ya moto balobaka yango kaka aveni oyo ye aza kokamba wana tobomba yango tokosololobela na oui eza na émission mima tokosala par rapport ya baquartier na baveni papa il existe vraiment télévision ezali ngonga tokomi vraiment kokende na suka na biso mais tomoni maloba eza bino ebele na monoko mais tokotanga kosilisa yango na émission moko te mais tolinini boyi kopesa na baye bazali komela miye wana mpe na leta na biso na mwa ngonga moke tolini boyi kopesa na bango bon mpo na ngai elo nakoloba nakobanda nanu na bajeune non seulement bon oui baza bajeune parce que non jeunesse eza de 0 à 70 ah ok ok voilà c'est ça la jeunesse ezala na bango bakulu to na baza bajeune bana kati ya jeunesse alors tolinga na kopesa eza boye toyeba yango nanu ke elikia ya mboka na biso ya lobi eza epana biso responsabilité ya mboka na biso ya lobi eza epa na biso omoni nzete ndongo omonaka nzete wana nzete soko akoli abwakaka mbuma apres abwa kobwaka mbuma nzete akawukaka donc mbuma oyo abwaki ye nde aremplasaka ye lobi relève
Le lot c'est là bon so sur la Bon, alors mboka ndenge eza boye eza lokola nzete ekola donc bato oyo bako ressourcer yango ezali bambuma ya sika oyo eza kokwea eza kobotama. Alors nakoloba nini na nsima ya wana conseil nakopesa lelo eza ke jeunesse na biso tozala consciente totala nanu mboka na biso totia nanu mayele mingi na développement ya mboka na biso. Distraction tokokota wana ya bako boye o komela boye o kolala libanda o butu nyonso akomi musicien to boye teza mosala ya mutu na mutu mais na nsima na yango tokende nanu mingi na développement ya mboka na biso. Masanga makasi wana ekopesa yo eloko te komemela nde kaka problème musicien na biso moko ya munene mpe ya sonam totekala yebaka ngo abi na lukaka masanga epesi ngai maladi. Donc azaka muninga malamu te masanga za muninga moko très dangereux yo ozomona ngo lelo mais attendez mukolokolia ligoro do mukolo bama kwanza te c'est là Matono mingi beba na ngwe ko ya conseil papa l'existe pour souffrir kaka na conclusion nango ezaka kaka na sengi mana jeunesse na biso na so betaka c'était na conscience bo pesi l'état te lobika la jeunesse l'état ça na pas responsable papa lisola utikolo bangwa alobi l'état ça lokola papa il faut na nous yé abanda na source za nini ba fabricant ba produit voilà. Parce que ceux qui déjà vente dans le commis na voie publique, commis danger. Commis danger. Maintenant mingi ceux qui vendent dans le commis vraiment na voie publique ezali dangereux. Papa les solo de bandiko bendangonga, maloba na bino ya bosu ceux qui paient bandeko bazola na biso bako s'intéresser, ba pousse na pemene le pambate batolia ki toko elimi awa. Ba ko pousse na pemene na bino bazo pe ba numéro na bozo bo pesa ba numéro, ba benga mi bozo batolia malam o bo pesité na kati émission pour te dire que makanisi ya ebele tikali toli na mwangonga mokie mwambote pe numéro ce que ça nécessaire bo pesi bongo ba ndiko na lobaka mikolo nyonso yeke maloba ya suki ezalaka te bon maloba ya bokabona ezalaka mokolo oyo OK parce que tozali wana kaka pona koluka bolamu na biso ya lobi nasi ndeko alobi awa jeunesse eza de 0 à 70 ans c'est que biso nyonso tundenge tozali awa na mboka oyo soko otali moto aleki mpe batali bato baleki 70 ans baza penda mingi te biso nyonso toza kaka na kati ya jeunesse esengo na ngai kaka pase tozi mwa ngonga me maloba eza kaka ebele pasi epesi biso pasi nakoloba boye kaka ndenge ndeko auti koloba babiloko oyo epesi mpe biso eloko moko te tosaleli yango ntango molai 20 ans 30 ans 40 ans tozokomela kaka et au contraire ememi biso na délinquance makasi na ntango ya kala badelinquant oyo bazalaka connu et ciblé mais lelo moye bazala connu bayeba bango bazala ciblé eza lisusu te mpona nombre ekomi ebele mpenza ebele biso totango tozali kokola tozalaki na veni bakotangela yo kombo ya bajeune babanda na suka ya veni ntina suka ya veni otuni mutuki ngani azalaka na numero 10 mutuki ngani aza na numero 10 mutuki ngani avandaka boye pesa eta apesi yo na tai na munene na couleur na yo ya nzoto me lelo ekoma pasi mpona nini tozokoyeba meme pa toza boni tozokoyeba meme pa toza ndenge nini mpona nini inconscience wana donc masanga oyo wana soki tokozala bato oyo ya bosembo esengaka recommandation ndenge tokenda kozwa kisi na hôpital okomanomelaka kaka kisi bimelamela te ntango monganga akomeli yo nde omeli ndenge mpe ntango esengeli na masanga emelamaka me emelamaka te na ndenge oyo ezokomela moto amelaka masanga na ndako na ye matondo mingi bandeko balandi tozongisi matondo epai ya papa Alexis na disponibilité ya ntango oyo bapesi biso tobolike balobi eza bango na monoko tozongisi matondo ya mingi epai ya papa lisolo pamba te bazali bato bazali na misala ya makasi mpe ya mingi
mais bandimaki kokabola biso ngonga o poto so na bango thème o tolobeli lelo phénomène masanga ya makasi papa lisolo na yebite bo PCP numéro te m sous ça nango intéressant vraiment besoin numéro pour m so repousse na PPM même pour l'encadrement to les allons vraiment important. Bon numéro tokopesa na bino régie bino nde bokoyeba ndenge nini ya kopesa parce que bino nde bozali source pe kaka tozoloba ka likambo ya nini bandeko balani numéro tokopesa bino numéro ya papa Lervis na papa de solo po baza na maya ningi ndenge bimina mineko na bango bandeko balandi le tolobelaki phénomène masanga ya makasi na babalabala mingi na kati ya ville province ya Kinshasa. Papa Lervis alobi maye moko ya motu adi mboka ezali lokola nzete oyo bambuma na yango lobe kokwea na se po renouveler lisusu nzete oyo si ekoli soki tokokangama na baphénomène ya masanga boye ndenge papa lisolo lisusu babuti koloba ke ete gouvernement nde azali sentinelle mpona kobatela population na bango nde bakoyeba nini ekoti na kati ya mboka nini ekoti na kati ya ndako nanga po eboma to po ebikisa solo bandeko balani makanisi ezalaki ya minene makanisi ezalaki ya motuya makanisi ezalaki ya malamu oyo esungi biso na bino bozali kolanda biso ndenge tolobaka ntango nyonso moto nyonso na kati ya mokili azangaka te makanisi ya kopesa solo bandeko balani so bolandaki biso na bokeli nyonso to na kitoko nyonso ezalaki bongo na nsima ya kamera tata kwaku ya kalao maisha bango nde bazalaki na nsima ya kamera oyo basalaki ete tokomela bino na kitoko nyonso na lisungi ya tata nsimba le superlatif absolu tobengaka bango mpose mpona nini te na conseil ya Cordon Kivu ya mpe bakambi banso ya vova mu télévision biso na bino tokutani bongo na manaka ezali koya soki tobeteli bino porte bozala bourgmestre bozala ministre bozala député en tout cas bokangela biso porte te par rapport ya thème oyo ezali sensible mpona bolamu ya population na biso mbala ya nsima nde tokutani mpona manaka biso.